Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, bonsoir. Balandinho soya mama BBC Mpoï TV. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir ici que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non vous allez bien. La grande famille Bissopé Toza bien par la grâce de Dieu. Naloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Yangonde ya motu ya bandeko komona esusu journée ya lelo ezaka mawana ye likolo na biso parce que Toza spécialité na bandeko o batika ki biso na ba o pe baza na ba hôpitaux. Alors, Tozong Sika Matondi et Painae. Grande famille, beau aimer, beau partager comme d'habitude. Ce qui est appelé Balali Bosso, vous allez à l'aise, s'abonner pour jamais que vous avez kaba insulte, jamais que vous avez insanité. Alors, tous en habitant là-bas, analyse, moi, il y a réflexion, l'icône, on a tout petit conseil. Ah, tout à qu'abord dire, n'a pas ça conseil, surtout communauté congolaise, n'abisso, maoua. Voilà bandeko, merci na bandeko nyonso bazo komela biso naloba toujours bandeko bo supportaka ngai je suis dans l'obligation ya kopesa ka bandeko oyo balandaka nga bandeko o ba yimaka ba vidéo na nga bandeko ba partager ka bandeko ba komela nga bandeko pe ba benga nga. Alors je suis dans l'obligation ya kopesa bino merci parce que sans bino mawa plein et surtout na batant na bino bozo zoya kolandaka peut-être maman BBC ça me va droit au cœur. Nzambe nanga apamboelanga bino, nzambe nanga a batelelanga bino toujours. Voilà. Voilà bandeko, lisolo na biso, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni. Likambango eza nini bandeko. Je crois ba analyse onga na salaka nazonga toujours na raison. Vous savez pourquoi na lobi ke non nazonga na toujours na raison. Tomona ki awa biso nyonso ba insulte ba makambo eleka ki belé lorsque ba ki ko finga mama top et les cas qui ba toucher ki na niveau moko oyo ezala yango te jusqu'à tel point moi nanae dada international abimaki et le fait dada international abimaki atali dada kutu alobaki mabete ayaki ka koloba non. Cette dame-là, elle a aussi des enfants. Cette dame-là, elle a femme celle oyo a boko la biso sans papa koufa. Alors azwa relève a boko la biso. Boyebi ba passe biso to monite na mama wana. Soki toza o toza lelo eza pona mama wana. Biso bana ne loko nga dada na ndima te boya ko finga mama na nga faso bozo ya ko finga. Tomona ki sortie médiatique ya dada international. Et ça là qui que tomona ki Teresia abimaki mama Telesi abimaki pona koya ko lancer message pas mama top o edike bana Nzambe merci parce que ba analyse nanga na salaka na omona ke non na ozongela toujours na raison. Mama top abima mama Telesi plutôt abima pona ko lancer message ya koloba mama top edike bana na yo dada za impoli et tout to salela kango analyse awawa. Bandeko, il y a d'autres histoires dans la vie. Atangande na zaboe, na okipe kondimate ke non, ba fingelanga mama, ba fingelanga papa, au grand jamais. Na monde na bango ya culture ou quoi là, na ebité. Beaucoup supporter, mais jusqu'à tel point on supporter et souter. C'est ce que Dada a salaki. Dada supporter qui sous ba insulte et ça qui ke non Dada bima. Et maman télé si kaka maman télé si ah Yahweh. Et voilà aujourd'hui bandeko bo pesanga ba j'aime bien to moni mwana na soki Sabrina ye soki nani mwana ngo mukie boye abimi pona kwa ko lancer message pona kwa ko loba keno na ya ko manquer mais dada international na préféré nanga dada international 1001 fois
Je préfère Dada International, franchement. Vous savez pourquoi? Naoloba. Dada International, tango abima, a fingate, elle était posée na kiti na ye, a mona ke na za mwana moko azwa ki éducation, a ye sorti na ye elaki ke non, il faut comprendre que non la dame là au bozo finga na za mwana na ye. Alors il faut arrêter. Mais maman télé c'est abima. Maman top éduqué mwana okyo bima bongo te siko oya bimi aza mwana oyo télé c'est amema na libumu to aza mwana ya mutu mususu. Tozo solo la bandeko bo pesa nga ba j'aime parce que na o solo la. Nga na beta ka bordi te sauf que non na ramena ka savoir abatu. Siko o mwana oya bimi, mwana zoto mike. Alobi a beta belle vie. Ah, bota la siko yo. Il y a quelque chose plus loin. Il y a koloba keno akobeta Belleville. Belleville oyo afuta mama na ye. Belleville oyo mama na ye asala et pas na ye. Jour ni Belleville ako travailler et pas mama télé si. Loba siko na minute ou peut-être que non Belleville abana ko travailler pas mama télé si nde ba guerre ezoleka. Donc Belleville nga mila maite. Bande bo pesa nga ba j'aime bien parce que na solo la na sala analyse na ozo saka maela batu. Na ozo saka maela ba congolais. Franchement neti ngai bébé sene na za boy bandeko au grand jamais na koyambaka mutu ata lelo nzamba sunginga keno na banjo yamba bantu na plateau au grand jamais na okyo yamba impoli ya mwana bongo na oki jamais koyamba ezaka parce que ba journaliste ngo ba chroniqueur ou ba chroniqueuse ba chroniqueur oyo nde tozwa ko bebisa musala parce que chroniqueur wana yambiye. Est-ce que azaki ata na réflexion ya ko raisonner ya tali kaka rendement oyo ko kotela ye na chaîne na ye? Est-ce que bandeko yango nazoba biso bapanzisa ngo toza batu moko il faut to sunga communauté. Il faut to sunga communauté bandeko. Na mwana wana na chroniqueur wana yambiye bandeko franchement non. Azwa asala ngo dirait que no bazolo belande mama na ye. Bo mona place oyo ngana ya côté na ba anti-valeur. Bo mona ba place oyo ngana ya ko sa ba analyse nanga, il y a d'autres personnes qui va comprendre ma bébé c'était na ba analyse nanga. Moi na bota na ndenge e fan de line na kiti. On dirait moi na moko achege. Non, to loba. Moi je n'insulte pas sauf que non na opesa ka ba référence. Non opesa ka ba référence parce que na moni que non, il y a une très grande différence entre moi na ya mama télé si na moi na mama topo eza Dada International. Je ne pense pas que non Dada International a ya finga, a fingate, a manka pété. Elle est sortie juste pour la relaxer batuke non mama topa na bozo finga a boko langa sans papa kufa tika ye moko loboko moko a boko langa mais bota la siko moi na télé si oh télé si abima pona ko insulter pona ko belle la mama top ko ba mama top éduquer moi na yo moi na za éducation moi na éduquer moi na yo ngai bébé c'est na sala kango analyse ko loba keno mama télé si est-ce que tu es sûr na babilo ko zolo ba na ko yebisa mama top keno mama top éduquer moi na yo automatiquement le baki au lança qui message pas maman top ya koloba ke non maman top a édika moi na te sikoyo yango ngana lobaka bandeko dans la vie il faut savoir tourner la langue cette fois ou encore soko zolingo longo leloko eza na liso muninga talana no na lisu na yo eloko eza to eloko ezate. Elle était la première ya kobima ko lancer message pas maman top hein ya soit disant maman top édiquer moi na. Mais tala sikoyo na Dada International na mwana oyo Sabrina oyo na siko azata éduqué to solo la bandeko bo partager bandeko lorsque nga na sala ba analyse nanga bo partager kango bo partager ka bolinga teka ko partager ba émission ba finga ka batu non bato ba finga ka baza batu moko pe fo ba na rolanda ka biso ba yo ka ba réflexion o biso toza nango. Moi, tala est fan de lui à moi na kiti soit disant à kobeta Belleville. Mais franchement Belleville pas jusqu'à ce point si qu'on a minute. Si ça jata ko kangisa moi na kangisa e Belleville. Eza mutunyo surtout te o ya ko pointer on a liste si longtemps que non yo za na campagne ozo lié sabatu. Tango e ko manquer yo wana nenga za wana alia mbongo oyo futa mama na ye. Mais non, toujours solo la bandeko. Il faut pas quoi accepter ma bêtise mususu, mais ça fait très mal la communauté congolaise. Hein? Moi na bon, tobenge moi na muke abima. Mama top, moi na mama top abima, a finga quand même pas mutu. A pointa même pas mutu. Mais moi na oyo abimi a pointé Belleville soit disant à Kobeta Belleville. A pointé 7e Bakar.
a pointé ce qui n'a nani ce qui n'a sarato là je crois na mobile donc manquement sur manquement et fan de lina nukaka ya kiti ezolo ba que non cet enfant a même pas d'éducation oh maman na ye aya ko bima pona ko yebisa top éduquer mwana siko na yo na top na éduquer mwana na yo na top na éduquer mwana bande ko bozwa émission na nga bo partager yango please. Bon partager parce que tozo solo là nga nazo finga te na faire voir je ne fais que ramener savoir yabatu no zongi sakaka parfois dans la vie ezala bien likambweza to mekaka ko vanda nie parce que lobi to yebite o balobaraka na loba na nga langage na loba toujours que non munoko na biso o ezala manga ntaba soki munoko mokilo ezalaka mbanga ntaba pardon mokilo ezalaka mbanga ntaba na lobango abima kiawa même pas 3 mois je crois même pas 3 mois lorsqu'elle était venue pour lancer un message et pas maman top que non maman top éduquer mwana si quoi fan de li à mwana et lobeli à mwana maman telesi na dada international il y a pas match bon mona que non maman telesi azaka mbuma mabe na mbuma wana ekiti et pas bana bande ko bo aimer vidéo bo partager toujours solo là na ko koti sa voix ya mwana oyo te parce que je n'aime pas na ko koti sangote mais je crois que non ne bozo landanga yawa bosu boyoki kaka ba page basi ba kati bazo publier ngo voir même sur TikTok de ezalaka makambo ba page bazo kata bazo cha. Ndeko moko benginga mama BBC please essaie un peu d'intervenir. Ko intervenir on na ko intervenir bandeko. Ezaka juste ko ramener savoir abat ko zongi c'est sous mama telesi na place na ye. Bomoni ke non ezana batu oyo bazo sunga communauté congolaise ezaba mama telesi wana. Nga na place mama telesi na oyo kasoni. Vous savez pourquoi? Abima ki awa soi disant eko pesa batu ba merci, ba o ba sunga ki e, ba cheno e sunga ki et tout. À la fin des comptes, à lobby que non, à cause de sous émission te, les gens bande comme sous ba benga ki, ba collègue ne musu super ba benga ki. Ba chaîne musu super oyo, ba bien parce que effectivement que ça la sous émission te. Mais il y a lobby à cause de sous émission te, mais atindi moi nanaye aya ko sala l'émission. Mais lorsque to moni moi automatiquement on se dit que non ezaye mama télé si mutoye ko sala l'émission. Moi je vais d'abord préférer belle vie au salata makaso bimelata moi non na misune ka boy abeta na no parce que ça devient de trop. Yango belle vie ngo a commis jouer ou comment quand même il faut dire respect na moi sona. Je crois na c'est ça ko lobango te awawa. Aza muto azo sunga ka donc akiti cet chômage. Na mboka na biso muto azo futa plus de 30 personnes déjà muto déjà zo aokiti sa chômage na mboka na biso mais elle mérite aussi du respect ata ya muke toyebi ke no mokili ndima mutu te mais yo mwana tango bimi mais belle vie futa mama na yo te mama na yo asala ki jale lupo na belle vie te eza nini yango pourquoi vous oubliez mais place moko boyo ka personne il faut pas batu mususu bayo ka soni na place na bino. Bande ko boye mes vidéos bo partager parce que ngai na sala nga ba analyse na ngabo nga na za mutoko ya ko sala ba analyse ya à la conquête boye makambo eza boye eza droit boye mais toke nango na mupanzi non to lo ba vérité. Je ne pense pas bokolo ba que non mama bébé ça azo sala analyse ya ki fanatisme na sala analyse ya ki fanatisme était na zo sala analyse suite ni ya badir ya mwana tango abimi eza mwana biologique ya mama telesi. Mais maman telesi abima ki anaika kozongisa batu naika kozongisa batu ko rappeler batu mama telesi abima ni abima pona koloba dada international atindela mama top message indiqué mwana siko awa ya ye na dada international mille une fois dada international franchement bande ko bo aimer vidéo bo partager ça fait très mal lorsque mwana zoya botala âge ya mwana mama telesi Luke Longanzambe, olobi soi-disant, ton père azalaki pasteur. Soi-disant, moi je respecte beaucoup les hommes dédiés. Moutounio so mi bengi homme dédié. Ozala so ipeneni so lobi kakeno tu oza homme dédié. Moi je le respecte parce que naebi alliance o sala na Nzambe na yote. Nga na ko respecter kayo. Yo moko loba ki oza moi na pasteur. Papa na kufa soi-disant azaki serviteur dédié. C'est comme si ba démonio so na banai ko benga na wana ba kota ndepa mama telesi. Franchement. Le quoi les appelle la 4e génération et qui titi et pas Sabrina.
problème sur problème mama télé si luka ya lelongi ya nzambe kokanisa te ke non oza clair kokanisa te ke non oza yanke te na kotala age na yo oza yanke te mama télé si tala niveau mwana azobimisa makambo ya soi-disant ke non 7e bagarre aluka soki mobali na ye 7e bagarre alinga soki nini makambo ba lesbienne mwana oyo azobimisa ngo na munoko mais nga na yoki soni. Moi je peux pas parler avec ma fille peut-être makambo koloba ya ba lesbienne nakoki ko salela ngo te. Par contre na okinde ko gangela mwana na oki peut-être ko sola mwana na kimukolo ya ko yebisa ye réalité ya mondo ezokende lilo. Mais lorsque moi nazozwa autorité, moi nazozwa ba courage avant di na plateau, azoloba makambo ba lesbienne. Yesu nzambe, mama télé oza perdante, franchement, oza perdante. Oza perdante, c'est-à-dire que non, mama télé c'est alobaka makambo ba lesbienne, moi na ne azoyoka. Okebite, lorsque moi na eza analyse nazo sala bandeko, na ke nango likolo makasi parce que na okikanda moko kozana bayaya lokwa ba telesi wana moi bayaya lokwa ba telesi ngaka mutu soki ozana raisonnement te bandeko ovanda na ngate. Moi j'aime bien bato o bazana réflexion bato ba réfléchissa kata donc to sangisaka mayele na ndenge ya bien soko zo elanga buzobe elekate. Lorsque moi na bimi boy automatiquement tozo définir malamoko qui est Télesi, qui est sa fille. Moi na aya ko bima ya koloba ke non 7e bagarre alinga mobali nanga, c'est-à-dire maman moi na pas yebi ke moi no asa yebi ba mi batalo no ndenge sa vandi wana donc bande roboti nanga na lo baba do msute. Communauté congolaise boza batu moko boyebi ko bimisa batu na présence en Nzambe franchement. Moi nazoya koloba ke non 7e bagarre mama 7e ozobenge pe mama 7e bagarre alinga soki mobali nanga nazala ba preuve mo kuto bi preuve kutu te ya lobi tangible, c'est-à-dire ba preuve tangible o eza ke non ezali ya solo olongwe susu wana oke koloba susu ke non mobali ya nani ke non ya soki ya nani aza PD babiloko moko boye yango te. Tout ça désolé ki sa éducation ya mwana. Bandeko bo aimer vidéo bo partager et loko epesinga passe ezaka ya koloba ke non la fille azoloba ke non Belvi na robeta yo bandeko essayons d'abord ya koyeba ko respecter. Est-ce que dada international tango abima ki ko pointer mutu ke non na robeta yo pona mama nanga mama télé si le kana no boye yakana no vanda no na kiti ya liboso le kana no vanda no na kiti ya liboso dada international tango abima a pointa yo te. Dada international tango abima aloba ke no kobeta mutu. Je ne pense pas. Par contre kutu ayaki nde ko ndima ou encore ayaki ko relater batu ya koloba ke no audio wane bima ki o epesi ba problème sur les réseaux sociaux na communauté congolaise ezalaki boye. Mais lorsque télé c'est abima pour na koyebisa mama top ke no éduquer moi na yo mais na place na yo ki soni. Comment est-ce que kolingo longo l'analyse wa batu mais yo moko yo ka ba bêtise oyo la oya yo kuta ke nango mabe makasi ya koloba ke non peut-être amankaka pe yo moi non façon zoloba amankaka pe maman na ye. Et je ne pense pas que non maman na zata na parole liboso moi na mais dada international so taliboy atosaka maman na ye o eza maman top. La grande famille pour aimer beau partager s'il vous plaît bandeko bino batu bo sepela na ba analyse nanga bo partageaka bo partageaka penza to sungana parce que to sungana ta na ba réflexion bandeko analyse bien tant to zo ko sala ba analyse awa to ya ka poter pour la koloba pamba te. Nous devons aider la communauté congolaise place mabe eza to lobi ça ne za mabe te. Comment est-ce que moi no yo botala belle vie afuta mama Télesi belle vie afutaka ba mama top afutaka ba papa Guy afutaka ba papa Serge ba papa Kofi afutaka ba papa Nicole afutaka vraiment bato et voilà botala mwana moko muke abima soi-disant akobeta belle vie bandeko mais non quand même tozala gentil ko tozala gentil ou eza manque ya respect. Pourquoi bozolinga ko déstabiliser mutu jusqu'à ce point? Yo maman omeki ti oye ko bimisa na mwana no abimi pona koloba ke no akobeta belle vie.
mais nga so nazaki ndeko ya Belleville na bakini wana nengaka na toki kaka Belleville wana na kena inde pa mwana oyo abeta nanu Belleville to mona sikoyo ngai so eka nazaki ndeko ya Belleville na bakini wana na ke penza na simbi Belleville na maboko inde epa mwana oyo abeta Belleville na tie Belleville wana ale beta Belleville po soki obeti Belleville te nga na obeta mais non caméra peut ou encore micro peut kosaka biso te yango réseaux sociaux façon communauté congolaise ils ont utilisé réseaux sociaux et comme il y a ba manquement bozo ba susu nani nde mukolo te nani nde maman nani nde papa te c'est quoi au juste là ozo ya koloba mutu o afuta mama na yo o mama na asalela e bujalelo tangu Belleville tangu mama Telesa bimaka zo ya koloba zo ya kofinga Belleville amona kana eloko te parce que elle afuta ye akoya ko sala ne guerre nini esi guerre pona nini esi longtemps que non a travailler et pas na ye afuta ye alors Belleville n'a pas 7 ans c'est pareil avec moi muto musala nanga zaki awa on a futi ye abimi ake ko finga nga na ke ko kota na bena ye na mi pakoli buzoba. Alors, pour candidater peut-être Belleville, on va dans qui mais peut-être ceux qui bang les années. Salaire ya bato misale zalaka bongo. Nde bongo ba Congolais, nde bongo muto mokili. To vana na bato misala to za bana mikela ba Congolais, to vana na bato misala boye papa po bozana e bien. Je me rappelle muto musala mobo to za na jardinier mobo. Jardinier na papa mukolo pas bien. Et comme il y a pension, balbino va pèse, va libérer pe balar na bien pension papa. Alien qui ne comportait papa plainte. Il a tout oublié. C'est quoi est-ce que papa il fallait qu'on t'a benaï? Non, c'est qui était normal. Ndé loko Belleville à salaka. Télé si déjà ça a joué pas Belleville. Belleville a foutaï. Télé ça bimi les lois comme il foot, a comme il finga. En même temps ba long ba bimi si ba vidéo ya koloba lorsque zo ça qui jalelo. Enveloppe à Belleville, pardon. Mais dans l'enveloppe, on a tant de foot. Moi, non, ali en côté. Ali est à foot. Mais, bon, moi, na bima lelo, la robeta Belleville. Bande ko sokinga na zaki na bakini. Belleville de konanga papa moko, mama moko. Na ko simbe na liboko, wana toke inde. Na tche penza liboso mwana o beta na nu Belleville. Soki o beti Belleville te, na o beta yo ya mabe penza. Parce qu'il faut savoir peut-être peu ko éduquer badan, batu msusu. Télé se bima ko finga. Ameki na ba sens nyonso ko déstabiliser Belleville a ko quitter mais bota la siko mutolu na ye mwana na ye soit disant biologique abimi soit disant ko beta Belleville mais il fallait ta maman na ndalo bakeno na okende ko kutu na ni télé sinenga bima kana nga na mona ka bana ko west bana ko perdre temps na ye l'autre façon ça qui so yini Belleville ça qui ka mutu moko keno ko sala même pas ba émission yo fallait ka pas OK ko luka Belleville place à zawana inde beti Belleville comme ça ton dimio. Boza na bakini ane comme on dirait Belleville za na kini yo za soki na mbandaka boza na bakini wana si fana luko ke ko betaye mais to soki wana te mwana na ye propre azobima pour le bakeno ko beta Belleville bande ko tabino moko to solo la loko abatu est-ce que vraiment eloko mwana asali eza bien ou encore eloko mwana azolo ba ngana e plus pour na eloko wana lobi ke non a ko beta Belleville ya kutu ya ba feki ya ba 7e bagarre kuna na maman na ye déjà bazaka na problème na ba 7e bagarre. Donc, moi qui lesbienne, ce qu'on t'a dit que moi, on dirait que lesbienne. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal, bande comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Au moins, dès que non, ça c'est exposer l'enfant. Tout le monde qui oh ma bundi oh nan c'est qui daddy oh ce qui daddy ce qui daddy ce qui dati moi nadni. Moi, on a déjà boyebi combien spirituellement, boyebi combien, ba flèche combien azuité. Et lobi emi, moi, on a des en foutement pour abima bongo. Oyo peninga bimi boyata bino moko. Moi, on a muke kende classe tanga, luka vina yo. Monde na bino o yaba mama na bino ndenge baza ba artiste, eza makamu na bino te. Koya ko bundela maman na ou bien ko défendre maman na yo et ça na ba sens ya bien ko défendre maman na yo tout le monde qui moi na affaire abima kiawa cet enfant a epata ki batu ebele ba finga ka papa na soit disant ebi français te papa na boye toi tu parles français papa na yo boye mais moi na bima ki lo banine kaka papa na bozo finga na ebi français te
du moins a gagné à vie. Hein. Même pas 50 ans, mais a gagné à vie. Et quand on a français, on a besoin de conseil. Pourquoi pas bino pe boki ko bima? Parce que mon sala papa na bino ou bien maman na bino azo sala. Baza ba personne publique. Ba hoki ko zo ba insulte et tout. Tokyo lo bango eza normal te mais baza ba personne publique, il faut pas s'attendre na ba retomber mususu ya négativité na ya positivité. Il n'est pas dit que non lorsque bazo zo ba retomber ya ba négativité, bino ba na boye bo banda ko bundela bango na ba sens aboye. Non. Et ça, la sens c'est belé. Dada international à Bimaki. Et ça, n'a pas si tant qu'il meurt. Alors, maman, topo bozo finga. Aboko la biso, aboko la biso, liboko moko papa kufatika. Oh, c'est que je suis aujourd'hui, c'est elle. Pourquoi bino bana soki les os touché, bino maman na bino soki ou bien papa na bino ba fingi, bino bana boya avec des insultes. Non. Soki boko kababilo ko anate soit disant, basta. Venez lancer un message. Oh, eko troublé, bato eko pesa bato na soni ya loba. To finga esute. Moi na fait rigole à sala kiango. Et si ko yoni nyango ezanga ki yo obima po loba keno bo. Par rapport pe à nini pe obima, par rapport à nini. Parce que eluka makamu mama na yo moko. Mama na yo moko mama télé sinde eluka makamu. Bota la bato, bota la tabino moko. Moi non kutu ndenge abimi par rapport à nini. Et luka makamu mama na ye moko soki ezalaki atake non baofinga ye kaka boye baoloba mama télé sika nete oloba mama télé si mama télé dans les 20 boye peut-être oninga oya olancer message boye pas et luka makamu tolalaka tolamuki boye asaleki na bachaîne ya wapi yango oyo bapesaki ba $40 mpo aya kobimisa makambo e bino bato bokobelisa bato mosusu mitu bokobelisa bato mitu communauté congolaise mwana ntango abimi c'est par rapport à quoi mwana abimi. Maman na fanda ki kaka boye pa bato banjo finga mais maman na bimaka ba chaîne boye pa au PC $30 $4 $40 avant di wana bandi koloba attaquer Belgique. La fille azangi ka ko réfléchir que non maman na nganda za pe epelisa. Oh franchement bande ko boye mes vidéos bo partager. Communauté congolaise bo bebi sa bato ma franchement communauté congolaise boye yebi ko bimisa bato na présence en Zambie. Mwana oya bima lo bakobeta belvi. Et puis boko bima boya kobetele maboko. Kane bobetele ki mwana ya dadi kitambala a maboko. Mais boyebi ba retomber au mwana zo zoate na minute. Mais mbongo ngo ya YouTube eza mbongo moko bien te. Maintenant batu oyo bakobetela mwana o maboko. Les faits sur vous. Pour maman na ye moko nde luka. Tola la katola muki ezana mutu moko te na tikala ko mona jamais to pelisi kaka boye pa to bandi ko tia na ba miniature mama télé cité au grand jamais so to bito to solo la pembe la dame elle-même abima ko yoka boye télé ça pelisi kuna télé ça lobi boye to pelisi biso nyo so ba caméra miniature télé bandeko je vous aime bien to kutani prochainement franchement bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.